il y a souci, il y a au père de mon qu'on a biso. Il y a eu des forces à tirer biso depuis matin et bandaki. Et Oumeli, oui, vraiment, donc ça merci dans Nzambe. Dengue a fallu que pour une fois de plus encore, maman Nabiso, la première dame, maman Denise Nyakero, a fallu surtout que corps Yandego Nabiso et Bimalobi na cinquantenaire. Et on appelle ces acquis à côté dans cinquantenaire, comme ça, l'obito est ça peut qu'on les Yandego Nabiso peut retirer la dernière demeure. Mais à ça parmi bateau, basali ba groupe marqué ba difficulté, mais à ça na groupe naie et les caca régulièrement à la télévision, tout ça. Donc c'est quelqu'un oyo à ça qu'on y a ba sens, il y a qu'on cadre bateau que Rosala na groupe, qu'on a repéré ce message, il y a qu'on a changement y a un beau cannabis, donc c'était sa contribution. Bon, nous avons a décidé autrement et nous sommes là, tout ce bon qui s'en a n'enga tout ça là ka lobby tout ça là na cinquantenaire tout ça là ka et puis bon tout y a la place des artistes et puis tout que nous tika na entre terre et ciel. Tout kuti ba Nyamasila nde ba saka mamla bango biso le matanga to pour la tapage te to pour na kolela moto akufi atiki bana atiki famille kotala ba Nyamasila sila zana ba conducteuse o zana ba communicateur te avion baya comme ça je t'aime. Quand moi je dis que la tendresse ayo bunsa je t'aime biso to kata koto na Enoch tout le monde je t'aime 10 aux Beyoncé aux Ariana Koyana écoute tout pour ça ta page pour la beauté normale bosati to bis ngala tinga na linga ngapa represent ngapa mamu represent na mbutu na kitoko na makasi makofi na makasi na mbongo olina c'était baga siba c'est siba OK Oluka Fatima Babimana siko yoye obanini obunisa mamu moluba nibinika kala kuna jeter mazine bamubisa kayebo tandes oza makasi te olobaki famille bota sole matanga obeta bango ngai nakomi matanga biso yakasa awa Pamela Zai Samira Zali mamulu baye osaleli moto tangara ye wana esi obeti jete naselaki ye beti jete ponga na salai omoni ke télévision lebisako biloko baloba ngai dipinene kasetya baga oyo finaka okimi toza teheneti toza matanga pendesi naza matanga awa nakolanga matanga yaka sala okosala nakosepeliso na public osokimeli deja okimi mais so omoni sete baga okosa onikisa ngai le kasetya baga osalango te poine.
monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale nayepa na yo pananga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale samakaba sambolwe azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azala bamwe. Kombamba na Yesu. Kombamba. Chirumu. Yesu na bingina tanjona Yesu. Papa na bingina temone samalo. Kapena tato na bosambe na yo. Yoka bosenga na nga zabaka basale. Yoka shishe na ngaye samalo. Naye na bapasi na nga kosabo zambe na yo naye na kosanga na nga kosabo zambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso kundela nga yeso bisenga senga senga kale bibi ya pesa na kabela na bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai kale bibi ya bisenga senga senga lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu Yesu lokotanga Yesu kotikanga ite lokotanga yoyo tombolanga Yesu Yesu tombolanga Yesu Yesu tombolanga yoyo Sama fako, Sama fako. Wati tishina ensemble, wati nzelela. Wati tishina ensemble, wati nzelela. Yeso, yeso, yeso mukatanga lisa. Yeso mukatanga lisa. Yeso mukatanga ye. Yeso mukatanga lisa. Chiro. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato kotanga Unayemba buye
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe aswanga unasambela soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka unabina boye nzambe nazobindela aza nzamba bosolo oyo naza koyemba yende nzamba libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonga nazalaka lokater apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomile motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te nakobisinga libala toza awa na deux moteurs ya moko na bino moko ya bana oyo kokambaka na kombo ya Delta Force entre tika biso un mot par rapport ya mort na ye. Non, je crois que Nassina Lobagi déjà na réunion on a salisaki ya ba comédien il y a 2-3 jours. Delta za parmi bateau ba banda tant que aussi ba bankanisi ya ko sangisaka ba groupe ba artiste comédien. Aza mutakala mais seulement ye moko aza ko linga ko bimaka mingi te genre na ye mais aza parmi bateau ba sali ba groupe marqué ba difficulté mais aza na groupe na ye et les kaka régulièrement à la télévision tout ça donc c'est quelqu'un oyo azako yeba sens ya encadrer batu pe kozala na groupe pona kopesa message ya pona changement ya mboka na biso donc c'était sa contribution bon Nzambe moko a décidé autrement et nous sommes là tous bongisa na ndenga ka tosalaka lobby tokozala na cinquantenaire tokosala oyo tosalaka et puis bon tokoya na place des artistes et puis tokenotika ye na entre terre et ciel voilà. Président, message moi moke na ba artiste comédien oyo kambaka ba oyo batumonaka ba superstar na makambo bamonanaka te mais na likambo soki elifue quelque part abeli familisi na projet masundu na baoyo bazala na NTPC te mais likambo ntongo ezwaye ayebi valeur na yo oyebisaka bato wana nde. Non, je pense que bato mingi bazoyeba histoire te soki eza nini soki oyebani yebake d'abord avant yo bamosusu bayebanaka et après yo mpe bato bakoyebana gérer nde kivégétarien na yo sinon okosutuka lebi okomi motu moko okomi en l'air omoni mingi soki bazwi succès bakomi fier tout ça mais bato bazwa succès koleka bango koleka biso bazalaki mpe donc eza un peu nayebi te complexe moko esalaka bato mais soki bazwi problème bango nde bato liboso bazalaka motungisi makasi mais soki problème eza te ozomona fier esika bato bakosangana soit organisation etali makambo ya profession na biso ki artiste non ye lokola yebanini avani na point azomona que c'est la fin du monde. Or ce n'est pas la fin du monde yango tobengaka toujours heureusement que na association na biso ANTPC association monene oyo yebani partout oyo yebani bakonzi nyonso bapesaka biso respect tozobunda pour que chaque fois bapesa baartiste comédien respect donc tozobunda nango bon oyo bazala bango pembeni tokosala nini ntango baproblème eyaka bayaka mingi tozosauve bazovoyage bakoma na baambassade asali brebe bakosenga ye bafa papier moko bayebi ndenge na baambassade ezalaka wana oremplir na yo bamakambo nyonso prouve biso ke tu es artiste actif akini wapi na association na bamuziki babani akoya directement na NTPC et mikanda topesaka soki comme une ambassade l'ambassadeur batalaka c'est une association organisée reconnue parce que batalaka pe na consultaka pe tu vois to soki bato ebele na bafrontière bayema balufu tout ça
awa osala baprobe mais ntango kotia nini tout ça komi kuna bambiti ye o président yo nani o ngai makayabo ya wapi o ngai tout ça bon on le bon ça va kika kaka to aider parce que ça ni kona mais tozonga nde batu toyoba ko gérer qui fait des carrières continuer lobby na français comme ba aigri au commune ko yokela baninga mosusu zuwa parce que yo kan sait que yo kaka non voilà. Merci président. La collaboration pour travailler dans une famille. Mais comme toujours la famille problème au Zato pour travailler dans la famille tout ça nous sommes programme bimi ya famille non au programme famille mais donc on a place moi des artistes et comédiens par le président de l'ANTPC. Donc ceux qui sont en contact avec les organités mais pas tirer. Mais ce c'est que d'abord il y a une réputation à Bisso. Qui a un TPC qui est concurrent tout ça et que artistes et comédiens sont en conscience, ils ont un souci à vie professionnelle, ils ont toujours dans l'association. Donc Bisso na famille comme toujours, de plus en plus ils ont diminué. Oh masumu, alembongo tout ça. Mingi bazalaka musika oyo mitema na be no bazalaka na biso bayebi ke masumba simba kambongo te ngana lamelaka nde organisation de près de nous il faut bayeba eloko nini bosali ndenge ni po eza lekumu na biso tout gérance mbongo nyonso na famille biso nde tobundaka mpona kozwa mbongo wana na fondation Mamba Denise Nyakero par le canal ya interface na biso maître Lombe nazo profiter ko pesa sous encore une fois Mama Denise Nyakero merci mingi pona matanga oyo akoti pe le sous na kati donc voilà et ce que zo koti na kati azo artiste comédien valeur et biso yango nde tozo bunda pour que valeur wana ezala ba konzi ezala population zo na biso et kende toujours likolo merci beaucoup. Bonsoir. Oui, président d'État France, vraiment, famille Bota, et pour partager Mawa, la président d'État France, parce que voilà, les chaotiques Cosmos Moebi, na Erika Nezala, Cosmos Moranabison Mali, Cosmos Marapoussière, mais là, on s'est la main, on a dit, mais président Oyo. Mama oyo baza na bana oyo ya bashitosh bana baza eloko te epuis baza bachei epuis baza batalakisi toyeba ntanga ndeta force touti mosala bakale je t'aime j'espère que je t'aime na maya kalamu bakale je t'aime et puis la tendresse comme les doki akale je t'aime ameta je t'aime comment pouvons-nous partager mawa moninga na biso président son collègue na biso akufi akei eza hommage à suka po akende malamu mais tendresse ozo parvenir koleko baguerre de zoba azoya kolukongo na kati ya mamatanga akale je t'aime abeta je t'aime kaka boyo na je t'aime yo okotelaka 7e banga yo je t'aime okotelaka benzi ese 7e ana problème naye olinga 7e banga siba yo sika siba ote oluka bato babimana babimana boyebisanga wana koloba te ozokoma sikoyo yoye banini obungisa mamu boluba bibineaka kaka kuna jete bazili bamubisa oyeboye tendresse oza makasi te olobaki famille bota soki matanga obeta bango ngai nakomi matanga biso yakasa awa pamela azali samira azali makubulu baye
osaleli moto ntango ana ye wana obeti jete naselaki yo beti jete mpo nga nasala yo omoni ke televizio elobisako biloko bino baloba ngai dipinene kasete ya baga oyo filaka okimi toza tiaeneti toza matanga pendesi naza matanga awa nazolanga matanga yaka sala okosala nakosepeliso na public osokimeli deja okimi mais so omoni sete baga okosa onikisa ngai leka sete ya baga osalango te poine. Ouais, bonsoir. Oui, non, moi, naïe pour d'être force, qui est une réponse un peu. Oui, ata ya oyo atayaki na acte GR bana ndoko bina na sepelaka la so abila ndemna ya mboka wana na fo o akoma na Angola na ndoko taya bango pena baza donc parmi batata la TV donc baza ba icône o yebi bana ndo bina na mona muke ata bango na acte GR on a communiqué sur star tout ta bango na acte GR baba apesa ba film na bango kota biso tolo comme émission donc ça fait mal hein toye matanga toye kolela oyo toujours présente famille Libota ya Belgique du poutre de l'écriture Masuba Lyon Soupa Lyon donc oh mtozo ça 2 ans 3 ans 4 ans pour melango donc toye que se présenter donc quand on maman mais on présenter mes connaissances il y a famille Libota je t'aime toye tokuti ba nyamasila nde basaka mamla bango biso le matanga toye pona tapage te toye pona kolela moto akufi atiki bana atiki famille kotala ba nyamasila sila zana ba conducteuse o zana ba communicateur te ya bion baya komunisa je t'aime quand moi je dis que la tendresse oyo ayo bunisa je t'aime biso to kata koto na Enoch tout le monde je t'aime 10 nangana kota bato peki Singapour parce que oto là aza icône biso to sali ba kombo po parce que to linga kango o asali kombo alali wana akoti na Belgique na cité yana no bit non nazo kende molo o asali kombo ya kufi wana po aza icône de to lele c'est quand ça na kombo te to ko ya mfana matanga te donc so oza brutal oza boyka machine oza Beyoncé oza Rihanna koyana yokutu te po sasa tapage po na beauté normal bozate to bis ngala tinga na linga ngapa represent ngapa mamu za represent na mambutu na kitoko na makasi makofi na makasi na mbongo sikoyo problème ezani ni auto eta tapage to yokolela sila na benga ko posa ko masa na ngalo danseuse ya swade ata bukono me masa masa na ngati a danseuse a collègue na ngati danseuse a collègue na ngati magaza ya mala collègue na ngati lila mondele mama ya shido aza mukono ngamba za collègue na nga yana lobi il faut pas to yaka kama mo so ba tapage donc il faut figure mon fait changer. Il faut changer. Là, pour avancer bien. Et c'est que tout le monde a Koufi, à ça la chaîne à YouTube, à ça la télévision. Au bis sur RTG, bataille sur RTNC, bataille sur TLC, on a Aïcha Kokona, c'était TV, canal TIC, biso to ça d'abord à auto sali. Oh avant de wana aza à atiki. Donc toi il y a une brutalité. So brutal, biso tout ça un peu doucement, un peu tendre. Tu sais, la toute ta famille a défini. Non. Zela, Moutou a bandit. Sauf que ma bandaki,
j'étais eza bakutani kwa po j'étais maza pe ma prof na ye siko baba na de biso netinga mamuso baninga yebaka tout monga sa succès awa zela netinga mamu ngako so obeokanela nga kusando perte baokanelo po na yebi vie na yebi tous les victoires au moi victoire au tout na osala penda na osabino ke na bina na samba play na samba tout siko nalingaka te tosamba wa po tokoli nga na boti mona tokomi déjà parents soki zela akobeta bianka te bianka aza mabele petene te bianka aza na judoka akobeta te soki makasi abeta ye te omoni soki moto aza posa koitumba sa yaka yo moko koyela 2 personnes 3 personnes te posa yuma ngai so nakobunda na yanga moko ngai soko mamu soko ngo konteninga yaka pela yo moko na yeli yo eza nga na oyo deta france po partir na tele na RTGA po biso travail pe na RTGA il faut pas citer le nom laisse lâche et sera lâche laisse le lâche et sera lâche laisse le patron sera patron laisse que tout autre salaka baloba yango ye akokoma yo te ye pokoma ye te donc mponga akoma nga na pese 1 million de fois nga me nga nakomi na facile merci bonsoir moi kozalaka ya détresse moi ya souci ya koperdre moko na biso lelo dete force atiki biso depuis matanga ebandaki eumeli oui vraiment tokozongisa merci na nzambe ndenge asali ke pour une fois de plus encore maman na biso la première dame maman Denise Nyakero asali susu ke corps ya ndeko na biso ebima lobi na cinquantenaire elonga mpasi ezalaki ekota na cinquantenaire comme ça lobi tokende kobimisa mpe kolela ndeko na biso mpe tokotike na dernier demeure na ye donc merci na maman Denise na baacte oyo ozosala mama déjà na bacarte assurance maladie oyo tozwa déjà ede biso na makambo ebele na bandeko na biso oyo bazokoside biso ozo assiste biso mama ozotika biso te na ndenge ozokunda biso vraiment merci mama po tokozongisa ezaka merci mpona mama donc awa vraiment nga mo ya koloba nanyaka na remercie mama Denise na oyo asali mpe toyei koasiste famille nyonso eza awa tozolela elongo bien ke courant esali mwa boyebi ka Kinshasa ezozonga na toza na la grâce tokolela ndeko na biso bien lelo eza veye montoire eoleka bien mpe lobi na cinquantenaire eoleka bien mama sida emonono etake yaka ya mosalo ya théâtre etake kolo baoyo bazomonaka baveke basika bamonaka makambo te même esika mpasi eza bamonanaka te ezalaka diya kwa omona mutu aza na occupation bamisu bake batournage bazongi retard lobi eza veye mon cœur ere mpe ezali misu baoya olala misu baye mpe nanu te bakoya apres baozonga misu mpe lelo bakoya te bazwi tan lelo te bakoya lobi donc oteni bandeko rigueur te toza nano il encore 20h30 yaya obende kojuge biso kaka na 20h30 eza veye mon cœur moi bato baoya baninga baoya donc toleki ebele moi toya nzela moko eza te tozoya oyo baye bakeba oyo bayeba keba oyo bayeba te au fur et à mesure ntongo ekotana bao mpe bakolala so toya avant mpo tozonga bao mpe baoya kolala apres lobi soki tozala 50 papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo
Nzamba lolo azosale azosale Nzamba lolo azosale azosale naipa na yo pananga onisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo onisanga loboko na Nzamba lolo Nzamba kabasa Yesu na bikina tauchana Yesu Papa na bikina tauchana Yesu Kapena tato na bonsambe na yo Yoka mosenga na nga Zambaka basame Yoka shije na nga Zambaka Na yena babasi na nga Osamo zambe na yo Na yena osanga na nga Osamo zambe na yo Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Salela nga Yesu, Yesu Unela nga Yesu, Yesu Unela nga Yesu, Yesu Unela nga Yesu, Yesu Unela nga Yesu Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Longisanga Yesu, Longisanga Yesu. Kale biga bisenga senga, kale biga besanga kabela bisenga senga. Yesu mokoni ndiye, bantu bakolia pele singa. Yesu mokoni ndiye, bantu bakolata pele singa. Yesu mokoni ndiye, bantu bakovanda pele singa. Kale biga bisenga senga nsanga lolo. Lokota nga Yesu. Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo Nzamba lolo yo azosale azosale Nzamba lolo azosale azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale azosale Nzamba kabasangolwe azosale azosale salila nga Yesu
Yesu, salilanga Yesu, Yesu. Alléluia. Yesu azala pamoja. Komba mana yo Yesu. Komba ma. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga sambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Yesu. Kundela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, bato bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga lole ye. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Lesa wafako. Lesa wafako. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Watitishina watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga, lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga Unayemba buye. soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga Unasambela buye. soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga Unabina buye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela Yende zamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya Yende zamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu, Yesu. Apambolinga Yesu, Yesu. Yesu apambolinga
pesa lokotinga apesi ntina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele tina sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.